ABC One Television. ABC One Television. ABC One Television. Le leader en actualité. Bande ko balandi ya émission Tolo Belamboka Congo na pesi bino mbote esika nyonso ezwami bino petika ete kimia nzambe tata eingela o mabota mabino. Bande ko balandi penza pasi na motema pambate buluki océan de la presse ya bino bande ko bobengi bipai na bipai vraiment mama kasongo tika nzambe ayebala ko batela bilo penza bande ko la Ferlande bozala ki bipai baike na France na Turquie wapi bolobi mama océan boni okimi biso okay wapi. Te bande kolanga ina ABC tolobaka c'est Jésus Christ qui est le number one. Donc le kola yeso za number one, océan za number one, ABC number one, émission tolobela mboka Congo number one, moyen vraiment océan akimabino ezalite kasi moi kokoso boye baka moi makambo pezali maike tozali ko kene na soulèvement populaire et sengeli pe moi tango to bungaka pe moi tango to monanaka poete baye baka kaka valeur ya moto kaka soki eloko wana ebungi eloba madilo système valere eloko ya moto ekoyebana kaka soki ebungi donc océan de la presse ya bino alingi alobat océan alingi aloba pambate toko sepelaka te lolenge bazali ko betaka biso konyoko biso na République démocratique du Congo ba congolais bandeko na ngai ingeta bala mvuluzi océan lobate babi océan soko lobi toko chuba yo toko kanga yo se ovanda tata boma bato bawoli yo nkana yo poko kufa nzoto abiso bato mabele mpamba ye mama ye mabele lisio ya nzoto abiso bato mabele pamba okokano se yo boma yo poko kufa mota kokana nzambe akosukisa bandeko tolingi tolobela penza Bemba Gombo na Moïse Katumbi pambate bazali ko sala makambo oyo longo banite mwana mboka Bemba Gombo yo bundaki etumba la République démocratique du Congo oyaki na basoda bayo okotaki po monaki ete Congo ye kolo wayo boni mwana mboka okomi lisusu ko sala makambo ya pelengendo boni bino bayi politique mboka Congo penza ba politique bia bino ezali penza malamote bayi politique ekolo Congo bande ko babiso Bemba Gombo boali na misolo Bemba yo okuta mosolo te Bemba to solo lo biso mibale to pe bazongiselo emission to sala kala mwana mwasi wana Bemba yo okuta mosolo Bemba obota makombo na yo mbongo boni lokoso ya mbongo ekokangaka bino lolenge o Bemba oteka maponami na 2006 po olia mbongo François Mwamba yebi lisolo wana ya basheka bino to bomba ka po bande kwa biso te bo makile ya monoko to koka ko panzela bino mpokete pone toza ko bomba bino boni okele susu na batu wana boni yo na Moïse Katumbi bokutani wa Bemba Gombo ya solo yo na Moïse Katumbi to yoka tali solo la bilo te na parcours na yo pe na liste toi la yo to yoka te bo mise ba moyen bochei to bundi mwana mboka Martin Fayulu Madidi batomboli ye pe bilo bolingi bokitsande kwa bilo motema likunya ni boyoki mwana mobale wana boyoki motema likunya ya nini penza mwana mboka wana Fayulu Madidi asali bino nini boyoki kaka pasi po bayembela bino banzembo pe mwana mboka Martin Fayulu Madidi elekinde koleka bayemba kasi ya Martin Fayulu Madidi Martin nangai Madidi ingeta Martin Madidi nzembo na onde suba tula motema seye bisoto pone seye donc nzembo na nuance yo comprenez ki idéologie te bande kona yo nde batu bateki yo bande kona yo basali yo likambo ya Yudas ya teka Yesu mais botanga ka Bible te Martin Fayulu Madidi botanga ka Bible na ebita on azolo baboye bato de basiliki océan de te awa eza émission auto salaka pour le côté sa peuple mais tango to koma ka makamba de mutu aleki parti na biso azate parce que parti wana ebotami na idéologie bandeko parti wana eza idéologie boyoki nze ba de te nze ba de ezali balobi soki mama boti yo ozali yo mokote kota kaka na dei bandeko na yo bazali dei lingomba moko ya mpiko dei lingomba moko ya makasi dei
dei lingomba moko ya monene tango tozolo ba monene ya dei toye komona ba mama joli ki yedi toye komona banita babin toye komona ba isa konko ikilame plus 49 bokilo lokonde fam pekato tomoni ba papa e manzinga tomoni ba mama ebele les États-Unis d'Amérique tomoni ba mama kasongo tomoni ba mama masola fourmier tomoni bato ebele tomoni lipasa na ngai na chaîne na biso oyo bino no soboyebi chaque bangonga na biso wana bozo ko de la presse na CNT live CNT live nde kuna bozo kuta lipasa na nga innocent o toza ko bunda ino plutôt ino toza ko bunda nga na ino pona ko tombole ko lo Congo kasi ande la lobela kama ma Congo nde kuna ngai a peine lobelaka parti la biso dei place bazo valoriser nga mama au moins na moi lo lendo wana papa no kengila a valoriser nga nde pesinga so makasi na bunde tumba kasi botika na to expliquer ba imboka Congo makambo ezo salemela mona mboka Martin Fayulu Madidi parce que Martin Fayulu Madidi akenda ki maponami deux lokola bayeba ki ete maponami ezali ya lokuta maponami ezali ya mabeba kokai kokota la maponami te ndete lati na biso to vandaki ikoke lokendo oyo eleki kaka oyo etikala kandeko nanga omoni biso lokwa to etikalaki tala puissance te bomoni ba mama bomoni ba action za ko salama po bango bakendaki na lombango kasi mona mboka Martin Fayulu Madidi atako akendaki po ete ndeko la biso Félix Tshisekedi asi akendaki alobi avec ou sans machine to roboma histoire te mutulo sayebi yango akokende troublaki biso to lobi te Martin Fayulu Madidi yo pe kende mais tango to kendaki to liteki na mwamba kambayike kasi natalisaki bino na lobi bemba gombo muta pesa e passeport eza Joseph Kabila Kabangi muta salaki ke ya kite eza Joseph Kabila Kabange na nini alingaki po yazwa primature na yebisa bino kasi tango bemba nyati awa bemba amoni mofolo amoni lo lenge République démocratique du Congo batu batondelaki lelo bondimi yango mama jawa salam aleko ba mama nanga musulmane ta musubo sibo koti nsambo abino tika nzambe amona bino Océan de la presse alingaka bino mingi ba mama nanga ya Centrafrica Ingeta, la reine Olga Lompingana Mokiteno, Florence Batondo Mido, Baporamento Angolano, Bondi, Yabotar de Bono, Itenatango Nyoso, émission Eko Komelabino, Maman Pasteur Deborah, vraiment, que Dieu vous bénisse. Bande Konangai, tous allez koyoka Martin Fayulu okene lundi, si je ne me trompe pas. Mais logo Martin Fayulu azokene azokelo sani, bazokele kapo bakanisa embanga. Bazokele kapo ba Martin Fayulu yokota, mais Martin Fayulu azoyebiso boy. Na yebi kolandaranga, la yebi kosoyokanga po batulo babeto ya. Martin Fayulu Madidi soki bakangi si mbanga yaka kote la biso yaka to sangana na dei to zala ba opposer makasi kokota na lisanote ko sala na gouvernement ote po peuple congolais ba boya yote komeka te tika ba bemba ba kolukaka bokonzi ba kolukaka ba mbongo o ba kozwa te mais yo bate la crédibilité na yo oza na tremplin ya malamu mutako sayote mais soki kaka ndenge okokende balobi na yo sala yo ndimi okotisi biso na diplomatie ya poloso ya pelengendu obinisa biso dans ce dimemo nazali koyebisa yo Martin Fayulu Madidi kaka tango kozonga wana peuple congolais batiki yo alors soki peuple congolais atiki yo soki peuple congolais atiki yo kozwa sous chance te okozala na chance atako moko te kolanda muta bangisa yo te kolanda mutu te Martin Fayulu Madidi telema ndenge ozali wana peuple aza nsima na yo soko boyi bato alamuka oboyi koyoka makambo gouvernement congolais akoyebisa yo tola occidentaux Martin Fayulu Madidi laisse-moi te dire que ngai Océan de la presse na 2 UI tokozana ensemble parce que biso to abo opposant to na idéologie okokota la kati ya chrétienté ya solo pe okobunga te pe okozwa lisusu ba valeur na yo pe ba potentialité yo kobima parce que biso la kati ya papa Enoch Ngila ayeka kate azo pesa na cour ba oboyebi boyebi aza kotangisa malako ya Biblia kozongisa moto penza na nzela soko ozalaki mondimi ya lokuto ko mondimi ya solo pamba te to koyeko tambola la bato mabete ba Yudasi to koyeko tambola ba Yudasi te la dei na dei soko yei kaka yo moko komona ndenge bazo sala élection donc si bozo mona ba mama wana baza ko poussa na cela veut dire bazali ko ya bazo lécher mai auto sala sa bango élection baza ba mama fidèle ba yiki mpiko balobi assez na souffrance assez na ba système ujana na ba kuluna tika biso to kela partie la biso dei to tambola papa Enoch Ngila boyoki banzembo ba yebise papa Enoch to pesi yo yenda
babotoli yenda bapesi papa Enoke balobi mema biso malembe mema biso malembe tango yo kokende tango yo kokoma mema biso malembe. Cela veut dire bato wana bazo visionner déjà changement na République démocratique du Congo. Bazo visionner déjà que Congo est comme un Congo meilleur. Congo toli ya malamu. Mais si ko bato bayebaki ke mona mboka Martin Fayulu Madidi avec succès aux Zarango na tremplin na yo faut ba bemba ba ko lo mtema likunya pa ba ko zo souté. Laisse-moi vous dire la vérité à Tabokoboya. Prison ya bemba et comme c'est koboy fatigué. Moi na mboka wana zo tremplin nde bazo kele ba tremplin ba boy to tanga ba kombola bango nde bazo kele boyebi. Bolandi ata batu ya Moïse ne ba komi koloba. La muke loko nini, Fayulu loko nini, babani ko critiquer Fayulu. Fayulu azali loko po lekibino. Sans Fayulu la muka ezalite. Alors Fayulu boya bango. Boya la muka, koyoka bango te, kende lolengo zo kende, zala kaka na lilobolo baki moko ko zali montagne oyo ko chanceler te. Martin Fayulu ngai pena ndenge la zali ya nga océan de la presse. Babetinga combien de fois? Nana ba cicatrice a songi na laxi batulanzo to ngai ba lacrymogène, mais na kimi etumbo yo te. Nana ba camarade nga bazu ba poignard, bazu ba boye, kabuya l'homme puissant, bukala ka loboko, mais to lobi etumbo to rokelango tina suka. To be to rokelango tina suka to ki makapte boni. Ba ma bato ba wo li yo akalanke mo fakombolo to ki makabango pe wapi ba fa osongba ngamo bango bale bana baza banani o biso to ki makabe bango ba fa wa o fo wewa bango bazaka banani o boyebisa na ngai yango bakande banani bande banzambe po nzambe na mona na te yo moto lokola ngai okosala makambo mabe pe ngala kotambola la solo na banga kayote Matthieu 10 elobi bongo te. Matthieu 10 elobi molili ekotikala ka lisusu te pole ko éclairer partout. C'est le temps de la lumière. Et ya ko longola obscurité aux la République démocratique du Congo et longola obscurité aux la kati ya mitu ya bato. Yo mesana ko mona bato pamba osakala kala bango. Non, ce n'est pas normal. Moto yo ko sakana ete moto za esclave la yo te. Moto ali ekela mo ya nzambo akela ye. Ata ko mama ya moto aza kolo na moto te boni bemba la Moïse boko ma kolo ya Martin Fayulu Madidi te ba kolo ya Martin Fayulu Madidi ezali bongo peuple congolais bato ba koya pa pesa Martin Fayulu mosala po Martin Fayulu asale la bango mais bino na lamuka te lamuka pe muta pesa bino succès qu'on se le dise eza Fayulu po mboka balingi ye ata ko bomizaki ba moyen na bino mais mbongo le sozaki ya bino te fondation Kofi Annan pesa mbongo. Batu mususu se na tangi bango pe ba pesa ba mbongo na bango. Comment bino boni bomona ka ke bemba la Moïse ne botoni mbongo? Jamais derrière Martin Fayulu azala batu mbongo ebele. Azala batu mbongo to tanga ba kombola bango to boya kaka. Ala batu mbongo ebele. Peuple là na za mbongo akosakala te. Peuple congolais za mbongo akosakala te. Et puis boala balarte qu'on se le dise la vérité bo fala fanga. Ce qui boaki pa na mbongo comment boko tika peuple a souffrir boy. Pour la rocha maponami ozaki ba bien la bino privé pour ba boko kabula ba poste bo misé ba mbongo lelo pour la soulèvement populaire botindi ba peuple congolais bango moko ba cotiser mbongo mais tala motema malamu ya deux yi tala motema malamu ya papa Enoke Ngila tala motema malamu ya maman Océan de la presse botala na no vidéo oyo après to zonga la sima kabuya l'homme puissant. Asipwana kile na kakuna mbandi atambule yobe au ande kwa na wana nde ifoloba tina nini yo ndimi kolongola awa okipe ba condition ya bisiku
qui yo pe C'est bon. Achepele pendana ndeko ikolongola ngawa antuka nzambe apabula bino okupa na masala na bino apesi merci mbala tuku sam abakisila bino botamula na Yesu Kristo kimya izala na kati na bino na mabota na bino moko apesi merci lakini kuna abana nanga kimya tambule zobeta ngaina banda ayiba tembule hizo beta te lungwa wapana mai wa mbule hizo beta na bandi mwaya kulala izalite ngwana nzambe pia sali pwana bino boye kulongola ayiba kitete na ya kulongola wa ngona pesi bino merci kulo apambula bino azana kate na bino. Parce que la fois passée, toyaka otala siko lelo toye to régulariser makambo ya ndaku to pesa ko ya ndaku comme ça maman le kuna place etondaka mai aya ngai on a se présenter devant yo na secrétaire général ya parti DI oyo bazama chef ya parti DI et longo totambola na maman sociale y compris caméraman na biso ya l'homme puissant. Toza posa osalela biso de décharge moko ya mama moko ya biso bato ya parti. Tu as numéro à $100. La carte à décharge. MB 82 MB 82 98 768 M NT mais M Jasico Awa ekomi ya yo décharge na yo yango oyo oyo eza cadeau na biso bato ya DI topesi elongo na mama mponga naza sous son ombrage ekomi ndako na ngai komo banda esini alekokuna apesi merci nzambe azwa lokumu mpo na bino apambola bino nandimaki te nakokokoma na sikoyo merci seigneur jese aza na kati na bino otambola na Yesu oyaki na ye ozongo na ye na nkombo ya Yesu Kristo.
message eza pa na yo présidente commune na yo biso pe yo toye toboyaki otembola biso moko de père ke tozala baégoïste tolakisi yo nyonso sincérité na biso yango oyo eta présidente ya bamama yo olobi na biso mpona nga mpenza mpo papa enoki merci merci na confiance ozopesa nga mpe merci na oyo bato na nga bazoloba osalela bango mpona nga mpenza papa enoki nzambe apambola yo salaka ndenge ozosala eloko moko te décourage yo nzambe mpenza apambola yo ta mama na nga bane kosouffrir place ya kolala mama na nga azolala likola mai moya koloba eza te tozosenga lisungi mpe place okesenga lisungi ezalaki te me ntango namoni papa enoki aye mpona bamama mpona bamama biso mpe tobaki na makala tokotika te tosani tokotelema ata bandako na biso etengama papa enoki azali papa ya molobeli na biso maya miso na biso ekopangusa yango papa na makala awa vraimen papa enoki merci vraiment merci mama na nga azwi ndako seke ya biso mpe ezali makambo minene okosalela biso merci vraiment merci papa enoki nzambe apambola yo papa bon mama oseya soki nayebaki papa enoki ya mpona mama oseya mama oseya aza mama moko bolingo mpe aza mama social format ya mama ya bana mama oseya mpe nabosani yo te merci mingi ndenge olingaki koyebisa nga mpona likambo ya kosangisa bamama basangisi bamama mpe bapromese bamama oyo bopesa bapromese bamama namoni mpenza ekokisami moto atambolaka na makolo azala na velo te mama oseya ayeli mama na velo moto azalaki na musi te mama oseya ayeli mama na musi mama deklaraki makambo ndako ayeli mama oyo ndako na ye azwi mpe ndako ne yango oyo mpe entranga mama présidente ya bamama naza na esengo makasi papa enoki mpona mama oseya naza na esengo me mama batoli mpe akomi koya kotuna nga makambo batoli nakota makambo mama oseya ndenge nini mama nakomoya kaka nga napesi bino place ndenge nini bapromese yango nasepeli bamama oseya nasepeli makasi entre félicitation na ndenge otambusa kitoko na ndenge ozosala mosala na yo na sembo tika nzambe na nga apambolo lolenge ya nzambe ya mama bande ko bolandi video wala na motema ya kokita ba œuvre ya boyende ezosalama na République démocratique du Congo mama oyo ya mobangi azangaki ndako akolala bandako ebuka la botel modèle nango ba fulu o kimbuta tikeli biso richesse bango pe totanga kombola bango te po baza intouchable ba biloko bande kolanga boni to loba pe likambo ba gouverneur ya République démocratique du Congo ata ko boboyi pe to loba mais na ko loba kaka po ko salanga passe ba gouverneur ba keina kingakati kingakati natulake kome eloko nini kingakati wana ezali eloko nini koma mboka moko kozala deux présidents koma mboka moko tokozala bakonzi babale pe moko azaka makasi muso aza faible bongo toya te bande kolanga ya solo pela toya te bino pe bolobi ka to sala ka bongo to lia ka poubelle to la mukaka na mabeba finga kabiso ba tola kabiso ba iso ekiso ba nyangwe kiso ba tola ka bana biso pe biso to tola bango te moninga bowe boto to yo kaka bongo ba mama biso ba fula kabiso pone poto yo kate siko mato ya biso to komine bankinja tui po biso to tala kaka bango ba gouverneur est-ce ba la droit que kinga kate oh ba ke autorité morale ya nini ouais autorité morale ya nini bagumba belino au président de la République était bango mbala moko donc na ebité bande kolanga ata kopé boboy toloba kasi mokonza lolenge nini kinga kata yoso donc siko mokonza lingi ke bêtise bango tango zo sala mabiso toloba te bango balia kambongo te la République était tala na Congo te bobo mande biso to silati to kopesa bilo maboko bongo ndeni ole ileka ole tula siko biso to ko mabongo non basangu soba ile mabao maki mombende mona mpoto ngamo oh nakoyoka bongo te bayi kompinga ko papa boni ba gouverner ba gumbe be président de la République te bakina kinga kati sénateur akoma ko diriger mboka sénateur azubo konza ko diriger mboka yo sénateur o diriger mboka donc cela veut dire que c'est Kabila qui dirige bon ce ko to ko boya pour la nini biso to revendiquer ba droit la biso ce qui te entend baboy o atakupika bango so bakomi bongo ndiko tuta bikola odi mon pote la boachine ouais odi mon pote la oko tuta bikola yani toko tuta na nde bikola nani yango ifaza la nyama
bato bako uta bipai na bipai bako ya bako yoka pasi toloba te bokanga biso be minoko bokanga biso bato bako lia yoko kanga muntu munoko mundu liaka yope yima waekele yima angangandela kala ona ikafompia olata bagan oza boxer oza ta karateka lokwa ye enoki ngilate bosiko yebisanga to sakaboni mama mboyo bokila lokonde fam pekato mama Sylvie Mbenza giwa nzambi molonga la Sylvie Mwamba to sala pesi ko boni mama na ngai faria na mokonza bakabelo la fondation Believe bolo bakate ba mama Angola ndenge na zabwe bangolaise bandeko na ngai ba congolaise bazo vivre kuna Kabuya za témoin ba bengi ngai Océan de la presse talanga mwana nga belaka abeli soki épilepsie ndenge na za moya ko salisa te menga lobi kita Kongo mama na okita Kongo bo tokolia nini soki mo lisunga ya litindelanga lokoko sunga ba mama Musu abengi misu bakomo benganga na jale ba ordonnance bango na komi na pasi mo moye mo alikute fanda libengala ngate ka kotinda ka kokile kopesaka pape je epesa o Kabuya kele kotikela o banani bakana Congo eza boni oyo bino bozoko kakotala te bo social bino wana ba mama condition féminine famille ba mama genre famille misala bango ya kanini mbongo wane bimaka kuna pepo bolia kabino moko betu te lelo tolobi to boyi ba kombo abino yango tolobi ba mama na poste à commandement tolobi to boyi no tanga bakombo abinote oh héritier de fils et de longba la Congo to lingi lelo bato bazala ba héritier te bato batata bango bakufa bazanga titre le kwa abiso bato batata bango bakufa bayebana te oh yo mona kingandi longba oh yo mona bemba zaki mokonde sa olo na pela ba commerce ebele yo kitani eli susu oh nga Moïse Katumbi katebe katoto Moïse yo akile lokote oh na Congo ozuka mbongo pese moke na on étranger oh Tshisekedi yo hérité le susu to boy héritage oh Kabila yo hérité boni bo sate meka be héritage bebino ba miso bali ate yango tolobi to boy cette fois-ci ba mama ya Congo balobi ba boy bana Congo balobi ba boy partout dans le monde muta ko contredire ngate batuno so ba boy system o yango tolobi ingeta bana mfuluzi ingeta la bino nyoso bo s'abonner massivement to kota biso na bino to bunda to bande ko nanga chama kaso zaka nangoko chama kaso zaka nango ngala lobi na senga mbongo te ndeko langa la Ferlanda lobi ndeko loba ngabi te papa na senga moto mbongo te moto azwi moke be walingi yo moto alingi yo akoyoka pasi ya moke ndenge na komona ba mama na nga bako benga boy ndenge na komona batata na nga bako benga boy ndenge na komona lipasa na nga lobi te lipasa bokende ingeta boyende to lingi te boyende to lingi soko lingo zwanga pe lisusu po Kabuya zakala nga ngonga deja linga betanga landa ngai lelo lisusu na koloba na ba 2h du matin ya biswawa okolanda ngai na CNT live et pas li passa na nga papa ino tokokuta na kuna poto lobela yango na bolaibwa bango tozo lobela pona ni peto yebisa bino bo mona mabete botala kanaliso ya ntango ete DI eye na moment oye koki pona soulèvement populaire pamba te toyebaki lamuka ekosala yango te lokola lamuka etambola mibeko ba États-Unis d'Amérique, ya bato na France, ya bato na Kenya, ya bato na Rwanda, biso toyi bato maboma ba fudidu. Lokwa biso toyi bato maboma o tokoyoka loi ya moto te pona Congo loi ezali te, nde biso nde DI biso wala. Toye siko kocha loi, toye ko imposer loi, toye ko lakisa batu loi o bango ba yebite, pe toye ko mema batu na idéologie. Yango moni émission eza ya veille à conscience, émission ezali ya éveil patriotique. Yesu Masiya azala kati na bino. Bana mvuluzi vous êtes tellement nombreux na koyeba tena lobana nani natika nani. Papa te dit motema ya Océan de la presse. Papa te dit papa Foska Dike c'est papa social. Vraiment ya soleil ayo la molonga na yo esengo mingi bozali baike yango na lobikaka ingeta lundi tokokende Martin Fayulu soki balobilo kanga mbanga po yango ne bakoyebisa yo le bala bango Océan de la presse abilanga na kanga mbanga te po ya za derrière nga komeka te po soko salika eloko bongo soko salika eloko bongo ete yo olobi boyo kana na batu wana bokoma na bango mutu moko tala dei ngala ko bomba te na ko sanza yo posi kono na sanzi yo te wana makila munoko mais soko koti bongo longwela la mukate okie kuna bo sale loko po yango ne boyeki ko sala ke bo kota na gouvernement oyo mais yeba ke opposition eza na idéologie mu pepe ya sika o tozolo ba pape no kengila maboko pembe
alia ya moto te ya gouvernement congolais te ya tata moto te aka ya Yesu Kristo maboko pembe. Merci na bino nyonso penza bato bolinga ko de la presse bosengaki yango lelo na lobi kabuya toloba mwa moke to sepelisa ba peuple congolais poto sola la bino ndenge zalaka boza ebele papa langa to sola ki lobi vraiment boza ebele bokilelo kone femme pekato vous êtes tellement nombreux toloba kata mwa lopoto ngwa te mokie poto mso bato bakasa to barate mende la lobi lingala e koza la langue internationale isoto tefelo bonwa bola kakabe monoko mboka poto kende. Merci na kabuya l'homme puissant zaki na sima caméra l'imbattable l'incontournable. Merci na Pape Dieu directeur recherche stratégique. Merci na sango mokonzi pare ya bemiso bangai ola kalanke mofa kombolo ola kalanke mae bono kanela kalobieka we bona oye yelela oye nzakombondo kiso ise ingo ya wo ofa kombolo ofa kombolo. Bye. ABC One Television. ABC One Television. Le leader en actualité.